Mbote na bino nyonso bana ya Congo baibu meseni kolanda ngai Pati Label katina www.masoloyasika.com. Lelo bandeko na ngai na ye to solola likambu oyo etali pona nini biso ba Congolais tozali konyokwama. Pona nini ndeko na ngai bisika ozali konyokwama. Tozali konyokwama po ete politiki ya mboka na biso ezali kotambola malamu te. Soki na mboka na yo politique ezali kotambola malamu te ndeko na ngai yeba ete justice ya mboka na yo, sécurité ya mboka na yo, économie ya mboka na yo, social ya mboka na yo ekotambola malamu te. Donc politique est neutraliser biloko wana nyonso. Alors na politique oya biso na Congo, ba politicien na biso ya Congo balingi kibongai wana yango ezo kosala ete peuple anyokwama, yango ezo kosala ete situation oyo yo ozali nango moko na lelo ezali basé na kati na politique ya mboka na yo Congo. Bandeko nanga tokozonga na 1960. Na 1960 Kasavu bazui pouvoir. Akaboli yango malamu, apesi Lumumba, apesi na Mobutu. Kasi Mobutu atalisi bango, kasi Mobutu alobi ete non. Ngai na lingi kaka ngai. Nga na lingi kaka nga na diriger, donc kibongai. Place batie ya sepeli na yango te, kaka ngai. Donc ko arrive Lumumba, albimisi mo maloba oyo ba mindele ba sepelaki na yango te. Alors Mobutu a profité na sima, a sololi na ba mindele, atalisi bango ete alobi na bango. Soki bo pesi ngai pouvoir nyoso na maboko na ngai, donc batu oyo na ko éliminer bango pe bino. Lokola bango balingi bino te. Lokola bango balingi bino te. Ngai na ko zongisa bino na pouvoir. Donc nga na ko zongisa bino bozala likolo ya peuple congolais. Donc ndenge bozalaki kala bozala kaka ndenge bozalaka. Donc bo piller na bino Congo, bo détruire Congo, bo détruire peuple congolais à condition bo pesa ngai pouvoir. Donc ngai kaka kibongai. Mobutu ba pesi ye pouvoir. Tango ba pesi ye pouvoir azui bandeko na ye nyonso o azalaki na bango a éliminer. Azui mutu nyonso o azalaki a lobelaka pona indépendance, Mobutu a éliminé. Donc a sukoli terrain etikali kaka ye. Etikali kaka ye azui pouvoir na maboko 100% ekomi ngai. Au lieu pe azwa peuple yango a aidé, a sali sa peuple. Non, azui peuple akangi singa na maboko, akangi ba chaîne, azui peuple akangi fongola na monoko, atie dictature, mutu akoloba na kati na Congo azalite. Asali batu oya ye, o bako accompagner ye pour la destruction ya Congo pe ya peuple congolais. Ba conduire Mobutu na dictature ya konyoko la peuple. Azui pouvoir ye moko ngai. Mais suka nango bandeko na ngai. Tango eyoma eyelaki bango, Mobutu atelengani. Batu ya Mobutu batelengani. Ba mususu bakene na gauche, ba mususu bazonga na droite, ba mususu bakende soki wapi. Batelengani. Elo kwa kosala ezalaki lisusu te. Kaka batu oyo ye apesaka confiance na ebandeli. Kaka bango mutu batelengana basali ete batelengana après des années ya konyoko la peuple congolais. Bandeko na ngai lelo oyo ekamwisaka ngai. Ndeko mususu okende kotala cimetière ya Mobutu, yo congolais simple. Peut-être batu o bakoki kokotala cimetière ya Mobutu, batu oyo basalaka epa ya Mobutu, ba o ba accompagnaka dictature na ye. Mais yo peuple congolais, oyo yo bimaki na kati na Congo, pona pasi Mobutu atiaki yo, olongwe na kati na Congo. Vi pasi
kotanga pasi kolia pasi nyonso na Congo ezalaki pasi koya meme poto po mata meme na nzela ya njili ezalaki pasi mboka na biso moko. Donc Mobutu azongisaki biso na tangu oyo ya bowumbu bamindele bazalaki na yango basalaka biso. Alors lelo oyo yo Congolais simple oyo na poto na ndenge na yo na pasi na yo oyaki koluka okende kotala cimetière ya Mobutu po ozwa nini? Peuple congolais obosanaka noki. Lelo oyo yo Congolais oyaka koluka vi na yo okokende ko accompagner batu oyo basalaka na Mobutu po na nini? Po ozongisa bango lelo na pouvoir. Lelo oyo koma koloba ete Mobutu azalaka kutu bien, Mobutu azalaki bien na nini? Azalaki bien na nini? Eza lokolo za na mwasi na ndaku. Une fois que mwasi na yo atazalaki malamu ndenge nini na yo. Ata wafandaki na ye 10 ans. Mais une fois mwasi wana sala infidélité okangiye. Mais bola muna yini osotu wana. Il faut ko bosana. Il faut ko bosana. Yo ye ko luka vi awa na kozi ya Mobutu. Biso batu nyonso toza awa. Na poto soki toyaka na poto zaki pona kozi ya Mobutu. Anyokola kabiso ye mutu asali ete indépendance oyo tozwaka erate ezonga na maboko ya mabindele. Ye mutu asalaki ete biso peuple congolais to souffrir likolo ya bongai, alukaki pouvoir ya bongai, alingaki ye kaka ye azala. Alors ye alingi azala po batu mususu bakufa, peuple congolais akufa. Na lingi peuple congolais boye baka makambu oyo elekela bino. Balobi ete mutu jamais okoki kozanga koyeba passé na yo po otambusa fitir na yo. Soki olingi fitir na yo etambola malamu, linga oyeba passé na yo. Tangu lelo, tangu Mobutu alongwe, batelengani, ekomi na tangu Laurent Désiré Kabila aye. Nazoloba pourquoi toza konyokwama? Toza konyokwama parce que ba politicien na biso balingi kibongai trop. Balingi kaka ngai. Alors na likolo ya bongai wana bakotisi aussi tribalisme na kati ba parti politique na bango. Parti politique nyonso ekomi kaka ya bongai ya biso. Tozo kende wapi? Laurent Désiré Kabila ye. Tangu Laurent Désiré Kabila ye amemeli biso ba Rwandais. Laurent Désiré Kabila amemeli biso ba Rwandais ngulupa ya ba Rwandais armée. Ya ba Rwandais ya ba paya ya ba Ougandais amemeli biso bango. Azui pouvoir na Congo. Tangu Laurent Désiré Kabila azui pouvoir na Congo, amoni ete makambu ekomi ko balukela ye entre ye na bato ba memaki ye na kati na Congo. Laurent Désiré Kabila sali nini asengi aide pa ya peuple congolais na armée na ba armée ya ba pa ya mususu neti bangolais ba Zimbabwe ba sali nini ba bengani ba Rwandais. Donc ba bengani ba Rwandais ba Rwandais na ba Ougandais. Pourquoi? Parce que amonaki ete balingaki ko toucher oyo ya ye vie. Donc likolo na ye vie na ye moko, peuple congolais asali appel na peuple congolais po ba yande ba ko sauver ye. Mais ye erayaki na ba paya wana na kati na mboka atalaki ata mukete ke ekozala danger pour le peuple oyo ya Congo. Mais atalaki kibongai. Donc bosa le sangai na kende kozwa pouvoir. Alors aka komi na pouvoir elingi ko balukela ye ala lobi ke non peuple congolais yaka ko aider ngai. Donc ezali kambu kaka ya bongai. Ba bengani ba Rwandais. Tangu ba Rwandais ba kei o ezali likambu. Malgré asalaki yango na kibongai, mais ezalaki likambu moko ezalaki malamu parce que abengani ba paya oyo ye moko ayaki na bango. Tangu abengani ba paya wana bandeko na ngai. Ba Congolais lokola ba Jean-Pierre Bemba, lokola ba Zaidi Ngoma,
lokola ba Congolais ba misusu ba kombo misusu kutu na bosani bazalaki ebele bamoni yango mabe pona nini obengani bapaya pona nini obengani bapaya alors batu lokola ba Jean-Pierre Bemba baki kosala recours epa ya bapaya bo pesa biso force bo pesa biso batu bo pesa biso minduki tokolongola ye. Donc j'espère boza ko comprendre nga likambo Mobutu asalaki na 1960 yango eko répéter biso lisusu na 1998 soki na bosanité. Donc ba Jean-Pierre Bemba bango tout bazui force ya bapaya po ba kolongola ndeko na bango congolais oyo aboyi bapaya lokola Lumumba alobaka contre ba Mindele, Laurent Désiré Kabila ekoloba contre ba Rwandais na ba Ougandais na ba Mindele lisusu. Alors il y a toujours les Congolais oyo balobi non bo pesa biso ba force tokokende kolongola ye soki tolongoli ye bino bokozonga na bino bokozwa pouvoir bokoyiba bokonyokola peuple congolais bokosala nyonso oyo bolingi. Bandeko nanga ba Jean-Pierre Bemba bakoti na zamba tobosani te ba Jean-Pierre Bemba batu ya Mobutu bakoti na zamba babandi kobundisa Laurent Désiré Kabila babundisi Laurent Désiré Kabila babundisi Laurent Désiré Kabila parce que aboyaki bapaya bango balingi bapaya. Donc ezalaki ete Laurent Désiré Kabila bengani bapaya. Alors Jean-Pierre Bemba na bazali ngoma balobi non biso toye ko bapaya ba accompagner biso toya tokota na pouvoir to diriger Congo avec bapaya wana. Ozomona likambo ya Congo bozomona place pasi oyo yo lelo ozali nango ozolinga koyeba te ozolinga kofungola misu te soki batu balobi babimi mabe pasi na biso eza kowuta epa ba politicien ya Congo bakoti na zamba balobi foto longola Laurent Désiré Kabila babundisi moninga babundisi Laurent Désiré Kabila eko kufa bandeko na ngai babundaki lisusu te bake na Sen City baponi d'abord babundaki lisusu te bazui mwana soi-disant mwana ya Laurent Désiré Kabila otozane lelo oyo Rwandais mopaya bazui bapesi ye pouvoir bapesi un étranger pouvoir na tango wana mitema na bango ekiti na tango wana ba memani na Sen City ba memani quelque part bavandi ba meli ba vin rouge ba meli ba masanga ba meli nyoso bake kokabula gâteau balobi musala oto lukaki ekoki esimbi tango batie Kabila o azali sikoyo kimia ekoti muto akoti rebellion azali susute muto abundisaka Kabila na rebellion azali susute kimia ekoti muto balingaki babundisa muto balingaki alongwa muto balingaki ababoma babomiye bakongole basepeli bakanisaki ete bakongole oyo babande kobundisa Laurent Désiré Kabila bakanisaki ete bango nde mutu bakozwa pouvoir nzoka nde basakanaki nde na bango yango bomoni tina Jean-Pierre Bemba suka na CPI basakanaki na esprit na bango bozoba esali ngando bozoba olingi kibonga yo kanisi mopaya wana azo soutenir yo pona nini po yo zo pouvoir nzoka nde bazaki na plan mususu ya kotia mopaya pona nini a diriger Congo laza konyokwama lelo oyo kokamwisa ngai
boza koluka benga na Kabila bobundisa ye bino ba opposant. Pourquoi bino batu bo acceptaki ye azala wana? Alors bitumbala bino nyonso bozo bundo eza lokuta yango komona Jean-Pierre Bemba na Uganda, Félix na Uganda, nani Katumbi yekutana na Mopaya na Uganda, na Rwanda, parce que ba bien te pouvoir nezali kuna. Soki bango balobi oui eza oui, soki bango balobi non eza non. Donc nos politiciens ba yebi ke Congo eza occupé. Ba yebi ete bato baza ko diriger Congo ezali bapaya. Ba yebi yango très bien, ba yebi yango très bien. Eloko oyo bakoki koyebisa bino te, me ba yebi yango très bien ke bango nde mutu basinya ke mboka wana ezala dirige na Kabila ndenga za wana. Congo pona bango ezali gâteau. Ezali gâteau oyo soki nga na ye na lie nanga yo pe na tungu no soko ye olie oyo kuna pe aye alie. C'est-à-dire pona ba opposant na biso Congo eza nango ya ba Congolais te. Congo eza nango ya batu nyonso, donc ba étranger baza na bango na droit ba ya ba diriger na bango biso. Soki ba yokani na bango kaka o aye akoti na ye azui kibongai o kuna ye azui kibongai yango tina yo peuple congolais ozali konyokwama. Soki oyebaka te oza konyokwama pona nini? Oza konyokwama po ete politique ya mboka na yo ezali kotambola na kibongai, ezali kotambola na kimutema ya mabe. Okoti ozui mbongo, ovimbisi libu molie bazo ko bomba mbongo na ba Panama Papers, baza ko bomba mbongo partout na ba banki ya Suisse, baza ko bomba mbongo partout. Yo peuple oza ko nyokwama. Ata infante ba ko bimisela yo ba salelo projet moko boya venir. Non. Tangu batie Kabila o tozana elelo bande konanga kimia ekota. Kimia ekota na Congo. Toyoka mutu moko ta kota zamba simba minduki contre Kabila. Tomona mutu moko te abundisa Kabila. Bango nyonso bakoma pacifique. Bango nyonso bakoma malembe tukokene na démocratie. Pourquoi? Parce que bayebi ete batu oyo batia Kabila wana eza bakondi na bango ba Rwandais na ba Ugandais. Yango koza komona ba opposant tout bazo sala ba retour entre Rwanda, Uganda, Kinshasa, c'est-à-dire kuna nde mutu ezali bisika oyo wapi Congolais akomi kokende kozwa pouvoir. C'est-à-dire ba opposant na biso baza conscient na oyo nyonso ezeloki na biso lelo. Baza conscient na makambu nyonso oyo ezoleka na kati na Congo lelo. Alors yo Congolais, soki olingi olalisa miso, soki olingi ovanda olanda kaka ba opposant wana, ndeko na ngai mobali, ndeko na ngai mwasi, yebaka ete olinga te Congo ekozala kaka dirige na bapaya, ekozala kaka dirige na batu mususu, ekozala kaka dirige na batu moko boye o bakolinga kaka bango na famille na bango, bino peuple te. Alors eloko za kokamwisa ngai pona nini? Soki likambu baza ko se retourner kaka pa ya peuple. Peuple yango baza bakoko na bino, basalama kaka po ba accompagnaka pouvoir na bino, basalama kaka po balandaka bino. Non. Tozana ba étudiant na kati na Congo batangi. Oyo toyebi te lobi tango susu bango pe bakoki ko changer Congo. Mais bazo kolanda kaka batu moko boye na sima. Pona bango venir na bango ezate, eza kaka foza la kaka na maboko ya ba politiciens. Non. Et pourtant politique na biso ya Congo ezali kotambola malamu te, ezali kotambola na kimutema ya mabe, ezali kotambola ete peuple congolais anyokwama. Tala baza ko benga na biso partout. Tokende boye baza ko benga na biso na kati na poto awa balinga ka ba congolais te. Muto ko défendre biso azalaka te. Muto ko défendre congolais azalaka te. Basalo mabe nyonso. Yo moko kaka ko se défendre kaka yo moko suki yo moko kaka na ki yo moko.
Alors lobi batu oyo baza koluka pouvoir pona bango moko basala pona ye moko pona peuple la famille na ye moko. Alors yo peuple congolais olingo o continuer ko accompagner batu wana. Non, bo fungola miso. Puissance eze pa na biso peuple. Ce qui yo peuple lali. Bango pe ba ko sala eloko moko te. Ce qui yo peuple lali na yo e kotala kaka yo. Fungola miso na yo, fungola miso bakosa yo na bambongo mike mike te. Mbongo eyaka ekendaka. Mbongo ekoki kosomba bongo ya yo na famille na yo te. Bo fungola miso. Kibongai na politique na biso ya Congo yango ndemte bo me biso peuple lo to zangi mai, to zangi courant, to zangi avenir, to zangi justice, to zangi tout na kati na Congo. Likolo ya lokoso. Olingi kaka ngai yete ezala na ba groupe, ezala na ba association, ezala na libala, ezala ba couple na biso kaka bongai yango moni même ba couple zo simba te okomona tout eloko tout kongola salaka so bala kaka mibale ba ko welela kaka kibongai eko simba te suka nango boko kabwana bo fungola misu toza peuple souverain to lingate batu moko be ba manipulaka biso to telema to bunda pona mboka na biso ba opposant ba ebi très bien que Congo eza na maboko ya ba paya ba ebi yango très bien. Bah Jean-Pierre Bemba ba ebi yango très bien. Jean-Pierre Bemba ebi très bien. Ebi masolo wana très bien. Oeza koleka na Congo. Alors aya kokosa binote opposant moko akosa binote bo fungola misu. Ezala kutu za mutu ya ekolo na yo, ezala za mutu ya mboka na yo. Papa nanga yo vote te ozala na ye te o accompagner akosala eloko moko te pona yo. Fungola misu na yo ndeko nanga Congolais. Yango lisona zaki nango pona mukona lelo. Namoni na suki wana botika la malamu bozala toujours branché. Merci na babino surtout ba o mesani pe boza toujours fidèle ya kolanda ngai. Tumuna nyimba la sima. Au revoir.